wana se révolta sil abandi kolela abino boken bo esala epasse makasi pour c'est nous qui avons construit la mairie, ce sont nos ancêtres qui avaient construit la mairie. Mbote maman, mbote na biso maman journaliste. Maman awa et pas iwa biso to zwami to ebite esika nini o memi biso. Matondo mingi maman journaliste d'abord kombo nanga maman Pauline Kwangu Ndenza. Awa esika to zali babengi yango forêt de Voula. Forêt de Voula ezali forêt esika oyo bazalaki kobomba besclave. Esika bazalaki kobomba besclave avant que ba embarquer bango pona ba kende na voyage à non retour o bakoko na biso bakenda pona okende kotonga Amérique. Zamba oyo ezali na histoire munene. Bokolimbisa ngai peut-être bozomona maya miso etanga ngai ezo sala pasi makasi. Pourquoi? Parce que l'histoire est en voie de disparition. Donc histoire ezo bunga. Zamba oyo na 2014 ngai na sala projet na luka financement. PNID a financé ngai pona to travailler na site oyo. Mais na yebite est-ce que ça problème spirituel, est-ce que ça problème ya bomoto mundo parce que to mi yebite eza problème ya l'état congolais, eza problème ya biso population jusque là et ça la nga pasi makasi na lingali susko yesi kote. Siko mama olobi ba esclave. Ba esclave ngo bauta kaka na RDC to bauta ki pena bamboka miso. Bauta ki na bamboka ebele ya Afrique. Bauta ki na bamboka ebele ya Afrique lokwa ba Kenya ba esclave bazalaka Cameroun esclave bautaka don bamboka kaka ebele so totangi histoire to redécouvrir yango. Siko problème eza nini? Na sika oyo ba vestige bozomona eza bisika oyo bazalaki kokanga ba les plus petits po ezaki pe na bao bazaki ba vigouré bazaki mutu makasi bazotinda boya lingite bako voilà bakokanga yo awa bakangi na chaîne na makolo na maboko bakangi yo okolala wana okufinzala osali toilette bazaku tukuna te ebele pe bakufa awa ezo senga sikoyo photo lamusa histoire wana selon projet ndenge na salela kiango ozomona ba vestige oyo naza na souci emibungela te parce que il faut ekota na kati ya memorial il faut totonga memorial awa tozwi ba image ya batu nyonso oyo bakendaka na esclavagisme tozwi ba image ya batu oyo lokwa ba tipo oyo bakenda na zando ya tipo ba Stanley bo bazalaki kosomba ba esclave histoire nyonso wana tokomi yango awa soki mutu aye tosali site touristique. Si quoi pona kosala site touristique kuna tozomona eza ba mangie yango te zamba ya solo na solola na ba nkumu ya mboka na solola na ba jeune ya mboka loko jeune to utokutana na ye wana aza président ya ba jeune ancien mfumu to solola na bango bazalaki na kati ya comité d'accueil ba pesa histoire ya mboka balobi banzete zalaki ebele pour que ça soit appelé forêt ezalaka penza forêt proprement dite
mais siko forêt wana bango bakata banzete basala makala basala bakoni pona ko yitambisi tout ça ezaki na ba maison o ezalaki likolo awa ndengo mona na mbanza ngungu na gare bandako o bamindele bazalaki koya kokuta batuana esika bazalaki kolalisa batuana po vista nde esika bazalaki kolala bango moko bamindele bango vista besclave bazana kati ya zamba awa na yebite libulu ango eza mwa pasi poto retrouver yango pona eza na mai libulu wana batimolaki soki osali mbeba yo esclave bakezindi so na libulu wana ya mai kaka mutu na yo kaka nde mutu ezomonana ti soki mikolo wana bakatelaki ekoki bake babimisio na libulu wana mama toke mingi na lombango banini bazalaki kokanga ba esclave o bazalaki kokanga ba esclave toyebi ezalaki bat oyo bazalaki koteka biso il faut tozonga na histoire seke Belge Belge nde batu bateka biso mingi Belge nde bango nde bazalaki banoko na biso te bango nde batu bakoloniza biso bango nde batu bazalaki na liloba ya koloba po na biso donc tozalaki sous colonisation ya Belge bango soki bazui bateki biso toke na Amérique soko landi na histoire mutu oyo a inventa ascenseur azaki mutu mwindu mutu oyo abanda problème ya transfusion ya makila azaki mutu mwindu pona nini tango bazo sala passe leki ba fonde basinga bazo benda donc mutu oyo a inventa même aspirateur o basukula na ba tapis ezaki mutu mwindu c'est pourquoi biso batu mwindu toza na devoir wana ya kozongisa histoire wana tokoki meme kosala ba bande dessinée totindi na ba école po bana babanda kotanga histoire na popo ebunga te sikande tokomia wa mabende nyonso bazali kokangela bango ese elongwaki ba mabende nyonso ese elongwaki pona ngai namonaka eza likambo ya tata Nzambe po histoire o ebunga te parce que ça date de 1800 na ba 1800 wana oui babiloko nyonso ekokaki kozala lisusu te mais lokola Nzambe azane Nzambe il faut kaka bilembo ezala et c'est ce qui me fait pleurer il faut pas ebunga il faut totonga mémorial wana en tout cas son éminence andimaki projet oyo andimaki projet ko salema pona nini biso nde batu tozo prôner promotion ya l'homme noir biso nde posa na biso ezali tomi yeba valeur nini otoza nango biso batu mwindu toza mutu oyo ya liboso Nzamba lakisi abimisela mayele na ye Nzamba keli mutu ezaki nde mutu mwindu akelaki okay, d'accord tozo koma na site kuna motune na ngeza boy bato bazali kokufa bazaki na batombe te bato bazali kokufa awa bazaki na batombe te batombe mususu eza kuna babenga yango cimetière ya bapaya awa na ancien fumu même na Muanda village cimetière ya bapaya ezali chef de terre ayebisa biso cimetière wana bazalaki kokunda même ba oyo bazalaki kokufa besclave wana bango nde bato liboso bakunda bango na ba cimetière wana sika awa histoire nango esili to koma esili te tozo koma esika batia matuka na bango esika bazalaki kolambela bango soki touti awa tango tozo zonga na cité tokoleka na Muanda village nde sika tokokuta nzungu o bazalaki kolambela banzungu yango ezalaki ebele mais ba Belge bayiba ngo ebele oui o bazalaki kosala na socorep l'air wana na Zairep bayiba banzungu wana dans l'esprit akobungisa histoire quoi mais lokola Nzambe aza Nzambe bakolo mboka bakende ko retrouver banzungu mususu na esika bamindele balala kuna nde batikali kosala matata ba récupérer nzungu wana yango ba kotia na mboka na bango na Muanda village solo bande ko balandi bo uti koyoka ndenge mama expliquer biso esika bino bomoni nde esika bazali kokanga ba esclave o ba ko te pa ne pa ba koko na biso ba nyoko ama vraiment eza passe na mutema kotala histoire esiko ezobunga ka boy or likambo mutu moyindo esengeli ebandela awa parce que awa na Muanda awa nde lieu d'embarquer bana bango ezalaki tokende kotala mama Pauline ndenge nini bisika wana ezali tokei
Donc jusqu'à présent, ils sont colonisés, ils ne sont pas indépendants. C'est comment Bendo ezaki. Awa toye tomoni eza site mosusu. Esika nini oyo biso tozwani. Awa tozwani tozaka na kati ya forêt de Vula. Mais mabende oyo tomoni nde esika bazalaki kolambela besclave. Les mêmes nzungwana soki la même nzungwana bazolambela biloko yango peka banda kolambela bango ba savon na bango. Biloko yango kaka balambela ba savon. Wana ezaki banzungu moko ya mabende ya kala. Alors awa sikoyo nde esika bazalaki kolambela. Ndenge touti koloba vérité zaka toujours teti. Mabende oyo bameka kopikola ngo na modeli nyonso elongwaka te etikala kolongwa te etikala kaka bele oyo ezalaki ke tokoki mpe kotia ngo na musée oyo ezalaki ke tokoki mpe kosalela ngo mémorial totie biloko nyonso na kati kuna mpo etikala comme histoire ndenge touti koloba nzambe azaka nzambe biloko nyonso ebunga te bavestige yango oyo donc awa bamindele mosusu bayaka awa bayaka na tester ko bayeba ya solo penza ke batu bavivaka awa bayana ba tester oui basala ba étude bazui mabele bakenango ils ont répondu que réellement ezana batu ebele bakufela awa réellement mabende oyo ça date de 1800 donc bango pe ba meka ki basala ke bakende nango ba chef du village balobi tango wana tozalaka mayele te tango wana bakoko na biso bozwaka ba biloko ebele oyo ndenge za botika la usuku kozwe eloko moko te oya komeka apikola eloko awa amema onyoso komona etalie akofuta pokase donc c'est pourquoi pe tozomona pe biloko yango eza protégé ngai na ONG na ngai to yaka to sukoli nzela pona ko permettre batu bakota po ba mona kayango susi na biso eza nini susi na biso ezali tozongisa kolona banzete po ezonga zamba tofungola nzela oyo besclave bazalaki kokende ti na lieu d'embarquement na océan kuna et kuna il faut tableau ya munene ezala pour oyo kokomama esika oyo nde bakoko na biso baleka pona voyage ya bozongi pona okende kotonga Amerique bakoko na biso batu bakenda kotonga siko mama bendango bakata ngo to ezalaki ka mikuse bo po ba déposer banzungu likolo pona mona mabanga banzete mabende misatu po simba nzungu misatu wana yango nde muto simba kanzungu to benga makuku matatu donc soki tozo mona mukuse boye ewumeli ezalaki likolo ezaki likolo ezozinda un jour ekobunga yango susi ezali biso nde tosala makasi po un jour ebunga te po soki ebungi histoire pe ebungi wana ba nini ni susu de ça date de 1800 il faut natala lisusu epa ya papa Kobe na koyeba ndenge ya komaki histoire yango po bango pe bazolandela yango solo bandeko balandi bo uti koyoka mama ndenga lobi mabende oyo eza ba 1800 epai bakoko na biso baza kokende voyage à non retour po bakende kobongisa bamboka misusu ba Amerique bakenda ti lelo bazonga te o bakufa kona bomona na Amerique batu mwindu bazali tango batongo bakomi ebele na kati ya Amerique epai wapi bayaki kolongola ndambo ya batu parce que batondaki mingi bake kotika bango na Liberia yango wana oyokaka Liberia libération ya bakoko na biso donc ba libérien ba bakoko na biso eza mawa pe pasi basite sili mama bon basite sili nanu te il faut tozonga siko na Muanda village mususu pe moyen to mona ngo lisusu ezate tango tozoloba ndunzi wana ndunzi na munoko mboka na biso eza chance ndunzi wana eza pe site touristique ya besclave pona nini nde esika marché ezalaki kosalema ezala na moyo ezala na butu bazoteka batu vis-à-vis boye batu normal spirituel to normal na kindoki na butu na normal boye
ba famille wana ba monike bazana ba ona bozuite ba mindele bazo ya kosomba batu mwindu toteka mwana azaka teti mingi na niveau ya famille potozwa mbongo bazala pe kozwa mbongo te bakopesa bango ba couverture bapesa bango mungwa bazopesa bango mwa ba savon ba makayabu yango nde banda kotekela batu sika place wana balobeke masuwa za koya wana na ndunzi wana ke masuwa za koya wana masuwa ya butu masuwa ya butu soki bakei bazui batu na kindoki physiquement comme ça batu nyonso bazala ko stocker bango awa lieu d'embarquement ezaki awa bayoko tia bango awa pona nini awa eza site moko eza entouré na mai de part et d'autre eza 36 km sur les 36 km to mesiraki yango koto yo toza na marécage eza na mai ndenge bozomona Oto benga abibouane, je ne sais plus en français comment on appelle ça. Ti et baluka côté nyonso oyo donc muto azane nesika kokimela te okokima kaka na mboka esika ba mindele bazali. Donc moyen kokimeza te. C'est un peu ça. Ba manga oyo ezaki biliana bango. Tant mondele alie manga bwaki mutu mwindu azolokota azofiba mkokoli wana ba manga ngo yango pe kaka tango eboti ekoli ezosunga bango pe lisusu pona kolia. Mato komi awa na kati na wesika tozo bate o eza eloko ni awa toza na Muanda village d'abord babengi yango Muanda village soki toza na cité ya Muanda kombo ya Muanda wana territoire ya Muanda euta na mboka oyo village Muanda oui awa tozali eza pe na site touristique mususu yango yo tobengi Muanda village awa eza na ba vestige eza na nzungu oyo na chaîne oyo nzungu na chaîne na libulu trou moko batimolaka na sekuna à quelques 2 km awa libulu wana ezalaki po babanda ko bomba bango kuna ezaki trou de stockage. Oui. Bakokufa te mingi bakufaki mingi pe babikaki yango na lobaki cimetière mususu ya bapaya eza awa cimetière ya liboso esika banda kunda besclave nzungu oyo yango nde bazalaki kolambela bango ezalaki ka moko te ezalaki banzungu ebele me bamindele bazwaki banzungu mususu pona koboma batrace nzungu oyo soki balambi biloko kaka bango moko bazo bapesi bango ba produit babanda ko sala ba savon na bango pona kosukola bilamba na bango chaîne oyo ezalaki omona bakomemisa bango na mapeka pona ni po bazwa moya kokima te po mokumba wana mususu mona balingi o balingi bozokende kotambolaka na chaîne na bino tanto na makolo tanto po bozwa moya kokima te. Donc c'est un peu ça. Alors tout ça, ça doit l'histoire doit rentrer. Donc il faut te refaire histoire, tozonga penza tozonga sima, tota la histoire pour te propager histoire wana bana na biso batikala nango po ebunga te. Ils ont daté depuis 1800, oui, même Nzungu, ça date de 1800. C'est que oh ya munene, c'est que oh ya munene makolo ya muke wana ya muke ezali ya munene pe ezali ya munene parce que na poana ngo wana muto akoko zwa courage akokima te esika bovandi omona balingi na makolo bovandi kaka boye ozana makasi akokima te donc c'est un peu ça. Voilà chaîne yango donc ezo date mais nyonso ntambe nde muto asali ke ba trace ebunga te po histoire ebunga te sengo mingi kotalete makambo ezali awa na mboka Muanda epa wapi ba esclave bazalaki ko kangama o nzungo bomona yo bazali kolambela bango vraiment na kati eza ya kotoboka lele batu batobolaka yango po sika bakende ko tyango mai ebomba mate po eyela bango bangungi te vraiment batoboli yango solo bandeko balandi eza sengo mingi parce que obino bomona ba site oyo yango nde luka tata Simon Kimbangu aya parce que pasi elekaki minyoko elekaki makambo ndenge na ndenge elekaki bazali kosala bakoko na biso
Yangwana eluka tata Simon Kimbangu aya kokangola loposo moyindo. Paso ba moni sakaye. Toko le bela centenaire que to le bela basita boete. Pour yango eluka Simon Kimbangu aya. Alors toko ko bakoyebisa bino kolakisa bino biloko kitoko ba merveille. O ezalaki ko sala mantango wana bota la chaîne oyo kilo chaîne na zoe bate. Kilo chaîne vraiment. Hein? Pas la kilo. Bakoko ba mona passe. Alors toko ko bakolakisa bino pe ko expliquer bino likambo moko na moko yango na yesi bino makambo oyo yango luka tata Simon Kimbangu aya ko bikisa loposo moyindo po passer le kaki bakoko balelaki eza mawa mingi solo merci to moni njungu to kende to bakisa mama Pauline suki ate hein. Pona lelo na moni to suki awa pona libulu kuna to kwa kokoma kuna te eza mwa musika evita to kwa kokoma na libulu wana te po libulu yango pe ezo senga il faut batimola yango lisusu pona ko refaire histoire nde tozo senga penza ke mutu mwindu famille yeba oza nani outa wapi tomi pesa valeur na biso pona ko village oyo Muanda village soki to créer ba site touristique même l'état congolais kozwa mbongo ebele biso nyonso tokozwa mbongo pamba te même bango moko ba oyo ba coloniser biso ba oyo bateka bakoko na biso baza très conscient na mabe o basala biso baza bayebi yango bazelaka biso moko to revendiquer ba droit na biso bazelelaka yango donc biso tant que tozo ko reconnaître ba droit na biso te biso moko tant que tozo yeba yango te poto revendiquer yango e kozala passe mais di moins na yebi ke soki biso ndenge toza aba toza ba mama tozo yeba ke toza na ba droit na biso o photo revendiquer tozo yeba ke pona ko valoriser ba site esika ba koko na biso ba lekaki ezali droit c'est un droit ezati ke tozo ko inventer histoire toza ezaki te ke tozo sala ba aventure mais tozo loba makambo eza solo pona bomo ya moto mwindu yango nde problème na biso l'état congolais peut apesa maboko parce que yende garant de la nation na tango bato bazo sala musala il faut ko pesa maboko faut ko reconnaître bango ko na musala oyo muto azo sala donc c'est un peu ça. Merci beaucoup maman.